pe mwana malamu na ndenge na ye po asunganga po Cynthia wana a bato ba encourageanga na sa musique ape bato ba contribuer na ba clip na ngam ape so tel na clip na ngazali taka na embe nga bolingo na nga Cynthia Kapache ba faucette ay boîte na ndenge po ya manda manga po apa ba boîte de nuit amemanga wapi po nga menga na memaka na Africa TV na chaîne ndosa azoka pe musala ayebi nenga zana yebi donc c'est ça. Pangi na nga bandundu na yo kuta ye aosimba Prado na na liboko boye ke Prado la ti montre ya Rolls quoi bi ça zo tanga kasi komba papa bana na yo mais oui yo kaka cité maman prendre ezakate concert banika siko bi ozokangela mutu asani mundele afuti mbongo na ye alinga zonga na ye Cynthia efenga zo tumali na boya ko répondre na bi efenga pe na répondre ba mona so ba filmo ba terre à terre na bomika moto na bi Prado to kende to tika wana na itu kote so to kenda na so to bon et ça il travaille na nzambe ngo bebe sala makamu ngam tsa ba déception be na bolingo boye na zwi mama biso se ba déception bolingo ti on nous confirmer ya imagine toi na zwi ba déception na ngebele na sela on nzemu 3 jours da mu nzemu na pe comme sanga lelo artiste bon mutu mosko ya calme o sala kinga na zala apesi ninga pe bolingo ane pe célibataire yo ngo bebe sala makamu bando ko na ba politesse na on a bi en tout cas moi c'est na tig na je t'aime na bi moi c'est ana ba tendresse moko mutazana koza uchoza na mobile na ba sel ba mam na bango metanga ya fiona bi neto zara no boy okotaka na selo mabe tango mwaka na mutabandundu olimisi wanse ka ucho bebisa pangi nanga lokwa ba semeko ba zatanga olia fufu pangi nanga yeso ko olia fufu bimisa ka ba secret tout pour ngana bi pang na kota mambo lamba zane moi ya linga mambo lamba te ebi ke ando passer journée bomba et pas ça rasse Dieu me l'année na sima na yo mais si quoi que no bimisa kwa ke obi ke no tonga na niveau ke asunga ba petit frère osunga leki na nini pangi na tika la ko ignorer ba bien faux salanga te yaya osunga trop osunga oui aidanga na carrière nanga pour asalanga promotion bele ton na bana carrière na yebi yango yaya osunga na zanga $10 olamba fufu yo bakisa ko yebi fongo po liaki yango donc azoli na rappelo ka mama so moni na bwakisa yo eza pona ba système wana mais au déconner trop et puis merci na ndongo ça c'est ba ex nanga quoi na tina otanga bato te mais continue au moins ndenge sukeli yo au moins donc ebitango comment na bekira na secret abi ba kabana ka pona mibali ba kabana ka pona boy pona ebi etre masolo nga concernant ko pesa yaya il faut ozwa temps à réfléchir vina luke lo nyanzambe kolana ba bloc internet ya na tina te quoi on comprend landa luke lo nyanzambe po temps ezoleka aya jezo pusana so moninga na longa na manga longa na masolo te pona banga guerre pone na be mutoko kimi sanga internet ati quoi ça qui paraît que asomba kabela ke mutu ke pas pasteur en tout cas l'église a Congo comme compliqué pasteur a kabela incognito mutu ibo se zaika bandimi ba sala ba ba dans l'église le comme pasteur le ba pasteur comme ka ba mituka pasteur fa kabelo mutuka c'est que ouais ba di meleka kebele di meleka kebele pasteur ça récompense mutuka quoi sango ya Congo epanzana pa wapi to na TV moko panza sango ya Congo edino image kiti nindi chakudidi so taite ba chekao no image panza sango ya Congo edino image edino image edino image edino image edino image edino image Restaurant Ewaka chez Maman Jeannette au numéro 7 du boulevard de Brandebourg à Ivry-sur-Seine. Confère place Gambetta à Ivry. Un restaurant africain de proximité spécialisé dans la cuisine africaine. Ouverture tous les jours dès 13h à minuit. Ouais. Accès facile, RRC, station Ivry, prendre bus 125, 180, 323 ou 325, arrêt Gambetta. Un accueil chaleureux dans un cadre convivial nous propose des mets variés pour tous. La cuisine africaine à l'honneur, des plats préparés à la demande, à consommer sur place ou à emporter. Du
poisson, malangwa braisé ou liboké, poulet braisé, des brochettes, mori makayabu, cabri ntaba braisé, liboké ya mungulu, mafé, accompagnement, banane plantain makemba, chikwang, tonga national, c'est moule, riz, atseke, légumes verts, feuilles de manioc, ponduto sakasako et bisso, bitekitoku, haricots, madesu et autres mfumbois. Des prix abordables à la portée de tous. Numéro de réservation 06 46 01 63 85 ou les 06 41 36 12 59. Restaurant Ewaka, Loboko ya Mama. Ma Jeannette à Lamba. Tondimi Yango. Bonjour, bonsoir chers amis internautes. Ça dépend de l'endroit d'où vous me regardez à ce moment et d'où vous suivez mon émission qui fait quoi. Toujours votre humble servante, hein, l'animatrice du moment, la chroniqueuse qui fait le tour du monde, Namibenga Kalis mondial, Blandine Osako. Voilà, un grand merci à vous tous. Oh, vous pouvez vraiment battre Nabino derrière ma tablette Nabino, portable et tout. Je remercie derrière la caméra Eldino Image, hein, www.panzasangwakongo.com et le site c'est www.congodianskin.com. Un grand merci aussi à tous les assistants qui nous suivent à ce net moment, à commencer par mon coach privé que j'appelle tout le temps Serge Kassiama. Et un grand merci vraiment à ma petite chérie Chloé qui parle derrière la caméra. Voilà, mon assistante privée, hein, la fille à Sarah. Et un grand merci vraiment à Chibambalo, que je dis un grand merci à ce net moment. Et moi aussi, à côté, je vois Guilain. Voilà, Guilain Ipoupa, que je dis un grand merci. Merci pour ta présence à ce net moment. Voilà, sans plus tarder, nous allons recevoir tous ensemble, hein, mon invité. Vous avez tant entendu parler d'elle à plusieurs reprises, dans le net, vraiment dans YouTube et tout. Tomiye Bangana Bino, Tomiye Bela, Ayekolobela Biso, Nini Lisusu. Après plusieurs mois d'absence. Ameme Libiso, Masolo Nini Yasika. Et on va recevoir chaleureusement Sarah Fiona, la reine de Louboutin, que je dis bonsoir. Bonsoir Blandine Osako, la grande dame. Merci beaucoup la reine de Louboutin, hein, Babi. Eh, Masolo Ezande Makasi. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Yakoyambayo, au Bengsigan Hotel Nayo, na moni pena VIP Elengi. Vraiment, on a évité quoi. On a beau commenter belé. Mais la reine, Babi Sarah Fiona, la reine de Louboutin. Ça fait plusieurs mois, dans le monde entier. C'est vrai. Facebook non, ils ont toujours actualisé. Mais bah mususo balanda Facebook non to boza mité, bah éviter qui est devenu Sarah Fiona parce que dernièrement vous allez qui na studio et après au bungi kaka bongo. OK ndapi. Si na bungi mais naza vraiment contact na baibanga kwa ba balinganga. Na kota ba page polémique na mona batu na Sarah Fiona na bandenge mo bo comprendre. Ngala mara pamba te ngaza na koma na mama talaka na kom na bana mibale Elias Albert na Chloé Morgan. Omoni soki olingi via ki bo mama il faut o asimango. Babi musique ya métier mo ezana zuwa tellement hein. Oh donc jalousie mo musique alinga soko lingi olingara e musique elinga te mutabala musique elinga te donc ozalaka na moi si moko donc musique ya métier mo soko landika ki jalousie ya musique donc au ko avancer te ngana ba sona landika ba succès ba loyenge ba nini ba age pusana vome ya to futa nyonga libala to futa nyonga obota et puis tango ndimi ko bota pe il faut assumer responsabilité na yo yango na ba ki na s'occuper na éducation ya Chloé lelo Chloé a kokisi 3 ans et puis la reine a limbisanga parce que la reine a kenanga chocho parce que tango ba mono la reine a botaka ba kan so dire que libala ya katovanda il faut que la reine se présente. Oh non nga ba wi da ke na bala boya non na pour ça ba na bato ba yebi ote ba ye et puis na kolanda bato ba ignora ba tuté ba po so côté na ba page polémique moi ka les mêmes bato ba commenter bango wana on comprend ba changer até donc muto linga musique alinga musique donc muto ko ba kina yebi Sarah Fiona te ba ka lié banika et so monika ke
ça fait na ti basket mo ya za na ngote a créer oh ça tu vois on comprend ba to que ça va faire na bala ba ebi pourtant ba mixer ça ba 80 000 vues na ba YouTube wana ba nini ba ebi na bango ya te kana rappeler ba popé ça monter ma passe ba verti ba ko ba bilobe là on comprend brièvement maman double trophée marié célibataire. Non, na marié, batu baebi non. Na marié, ça va faire na bala batu baebi à Prado donc baebi quoi, ba mbote place à salir tike na Limoges kuna. Donc surtout na Paris poto vibrer moi mon quoi. Maman na Chloé Morgan na Elias donc na bala mi balé. Donc tout s'occuper wana parce que ma solo raison. Merci parce que naebite ba na monde entier il y a quelque chose qui a changé ou qui n'a pas changé c'est Sarah Fiona. Nga na lobby ke lo mo échanger té. Sarah secret à taille na ezanini po biso to ba panzi sango ba musoso boti mwana moko mi balé na éviter ce Serge Kassia mako yeb sanga so les vrai ou faux derrière la caméra voilà donc pesela ngai nanu secret na yo ezanini ou garder kaka même taille ou bien miso na muté kufa non ça va secret na ngai kana milinga trop bati bambe bazana baebi bati bambe binga kala bagila impupa ebi gile pupa ndo e para so tina masina mutanda to sa rendez-vous te ke zara bati bambe po bambe ko ba osana oya mwa yete apesa ngata to rendez-vous mais gila impupa ebi ndo ya matina masina boboka kisi baebi donc ngana tana mutamiki kut ko bote fongole nga mwandambo na garda et puis tant na bote na bandi maman gym yo mona ba vidéo na nga na osaba gym banini donc il faut le ma plaponga linga ton la tilamba mo libumu mo mona na mena ndenga bien pona mona papa ba commenter na ba na ba page ba moni ola ta mabewe ba sexy boy mo sala bala neni mais fanatique alinga ne bongo faut exposer ba long jambe ne mona donc to buma ba fano ba fana milimo pesa mo sona pona na de Facebook moi 5000 amis koto c'est ba fan oh pour surtout toi mala ba vrai fan et ba fan ba internet ou ba poto alinga bla polémique non surtout ba fanatique ya bana machine ba staff machine ba zali ya matete ya ba mikono ba komara to balinga kote matete non ba balinga c'est normal bon Michael ba critiquer c'est normal ba Michael coûte ba critiquer raé ba Céline Dion coûte ba donc c'est normal pour pas fanatique internet ko compta bango te mo ba no ba bunda pour la musique quoi on comprendre on puis surtout na mikono tolela fort ndengolo baka oh mam no boya ne manke biso tande na ume na poto boye e bomba masolo ebele on mon internet ko ti baloyenge Merci beaucoup la reine de Louboutin Sarah Fiona. Voilà, qu'est-ce que vous nous apportez au jour d'aujourd'hui de nouveau en fait parce que dernièrement nalanda kio na studio NJ vous avez une préparation album Nayo qui n'a pas pu avoir lieu parce que suite ya makambo na biso ya bo mwasi ko botande et sala ki boyeme gloire à Dieu nzamba zo lokumu po za bonheur ya bo mama yo wana ozongisi ko na terrain na po yo la trape na terrain mobimba oyeli biso news nini bato bayebi ki bo ngai o bala ba to za ba mi ba partout bayebi ka des ba boni ba bayebi que non ça va faire à préparer drôle de dame et puis natinda ba actualité na ba chana akin quoi donc on a ba titre oui biso to les gars na ba bande de l'école ça moi na ifasik donc ba ifasik a solo o ya lelo ya makelele te ke bani non ifasik donc c'est ça ifasik j'étais nazoya ona yoka ki makambo mais oui makambo ezai tolobe miso tolobe tu vas mener donc biso to bana ifasika solo et te que ba internet bo mabima ke mama kele bani non biso moi ifasika tara et puis na sisa betite na parler sur musique donc na parler sur quartier latin pour mtebi masolo quartier latin le roi azate pour na petite à grand mon pas au vieux à Goda que je salue et puis Sandra Kazadi Lissasi ba grand merci. Ouais, donc c'est ça quoi. On a tant na bani musique na bani écrasement, bon écrasement ne quoi sera tu va chanter pas comment kolenga, va chanter va tinde na va chrétien va danser bani. Donc quoi ça ba tout. Donc yo lingina zonga les sous. Elle dit nos images d'engai parce que na moni la reine de Lobuta mais minga likolo. Non, otuninga pona mama ba titre tant bandi écrasement to ko lancer ba un drôle de dame barumba la ngata ba titre quoi j'ai tout quitté pour lui et il m'a quitté nzem na mon pao et puis 3 jours d'amour ta ba titre et puis grave moi nous tous banda convier moi ba uta na masina abima pena mission abima pena mission mo boza rêve ya ba fait belé internet donc banda convier ce que biso to bima na nenga facilité siko et puis to mi kaba pena nenga facilité zaki ma yaya abi
Bosco, on ça va système, Nico, comprendre. La reine de l'Obuté, si quand on a vendu à Ponabi, tu vas balinga masola bongote, vraiment na yebité quoi, na yebité. Tibambalo yewana kaka na sima ninga masola boyete vient nga coaching toujours derrière esprit ezala balobi vraiment ça va te nazote ozo memanga likolo donc e mankainga ebi ne badanda ebi kombe na zaki na no kabakanda ebi kina lobakala ebi absence nga batu kombe ba profiter l'internet ngale pesa nga kanda sona code ba page polémique belé batu ba ça va faire na faute nom to fulela biso intel ofulela biso intel pourtant nga na bandi mama internet bazala te yo yebi ba fitu ba bima mais tika na loba kasi tika na loba album ngé ko bima kan no album to après c'était bilo balamba on baleme ba titre ko barti féminine ba banda musique la ne liboso na banda ko pota ba album yebi makute bonga na we na okimamba ona nani nga na mama bana na soko s'occuper Nazoko s'occuper non na bana banino ya non na studio na ça ya 3 et ça après mais souvent et tu quelqu'un tout ça mastering to ba ça va voir pas pour commencer ça va déjà donc to moi Elias Sakola taka na par moi te Elias na 3 mois mais na pour na bolingo musala rara beba na 3 mois mais na ye donc c'est ça ko tibamba ba ki sarola sama solo ba gila impupa hein ba Deborah Kabasele ba Serge Kasiama hein ba Inele la 3 Fabio bio et puis la mère Noël hein Florette Louawa ma copine privée Chouchou Luzolo na Londres hein wa ba ibanga quoi donc c'est ça on m'a solé zongi siko pour internet et puis si on retala batune ba comme lo ba qui impolitesse c'est internet donc la reine limbisa parce que eloka boyena yebi que elino image ya sepelaka po ba bibiso to yakande ko luka info to ba vérité likambo na ebité panza sangwa Congo oko l'excellent moi publicité mo boye Sarah Fiona pona moni aza tellement monté la reine de l'Oboutan a tellement monté a melata moi mai et ça l'a bien parce que na lingi na zwande monopole hein merci beaucoup à tout de suite. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Ya Yemeye, Patrick Malouavengi. Délogés à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Bakifuna nyoso na lokeno na Angola. Soki na lana contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano mindonote. Maman le global PM Express. On bus toujours artiste Oyo, il aura toujours bateau bazar à l'idée sur le Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture na chose de lundi à samedi de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, Patrick Malouavengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Nangola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Kuluka Mundonote. Tokutami Awa, Global Express, Patrick Malouavengi. Frais aérien, maritime, téléphone, et d'une image au Kozwa. Yeza Kaka, au Pessi. Pour récupérer la Kinshasa, Patrick Malouavengi, Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo, 25 rue Léon, 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa, là-bas, poussa, la Global Express, avant d'idéologie en voilà. Vive l'agence Global PM Express Patrick Malouavengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso en France, pour la recherche de la déviation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Tous avons toujours été dans la police, tous avons fait par conteneur, le fret maritime, dans le fret aérien ou tout dans l'avion. Tout dans la petite police, la police express, où cela va des jours. Et ce qui est à Wanate, tu as pris un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, pour hésiter, tu as mis au fouti à la poto, pour saluer ma ramion sur ma kin, la dengue et à biso la poto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde dengue prestation et les cas qui n'a kin,
selon buna yo catalogue ezali donc fidélité à boy au tchelelo aux huiles vitesse de diffuser Global Express bakote les masses. Merci encore à vous, chers internautes. Nandenge bozolanda biso. Babi toza toujours na plateau vraiment. Na katia chambre. Plateau, mais na katia chambre hôtel. Avec la reine de Louboutin. Pour la reine a même trop chaud. Tala kablandi no sako. Moutazo pe sanga ba réponse. Donc il faut na comprendre. Na yeba. Na mi positionner. La reine. Sarah Fiona. Omeminga likolo makasi. Pesanga non différence entre kokende ifasik parce que donc au lobby ifasik il y a vrai na ya faux. Ifasik ce qu'il y a vrai na ya faux différence c'est ça. Différence c'est ça pour ifasik à l'homme tout ça qui à kokende kana cadre vite fait à côté classe T pour ifasik ça la batterie c'est bébé là. Tout ça ya na akenda ifasik pale ba malewa ba nini. Aibi koute ba cours ni ba zona ifasik. Au moins ba botcha makel internet. Tout ça tu n'y a pas attendre ta 3 cours à pambo ba zona ifasik. Aibi cours ya RTVT. Il y a histoire générale de la presse. Il y a 6 questions de référence de la presse. Journaliste, il faut 6 questions à référence. Toi, où, quoi, pourquoi, comment, quand, où, comment. Donc, il y a des choses qui permettent on analyse médiatique, de poser des questions. On comprend. Il y a surtout une définition d'information. Donc, biso ko tanga classe au bisinga Sarah pesa de journaliste information signification information na ko expliquer le sala nga pasi bat ba fingi ça facile biso tanga na bambonga pasi biso tanga bambonga OK non maman a oteka n'importe maman a oteka ba tombe maman a akosa na mbonga tombe ça ne po to wana na linga ko mingi parce que za la muta mais oui oh ngala bomba te ngala muto mana longola complexe pour le bat ba fi internet ba komaka nga mwana papa moi premier salaire yo papa marqué histoire na bon yo marqué nini on comprend biso na mystique a fourmi ba to asuluka be Sarah fait na mikili Sarah fait na simi micro Sarah fait na boti ba metiola Sarah fait na zimu kanda design facilité pour le lomoni et ça kanda ba fi be watcha makele internet ba oluka fi na bonté pour ça mo soki ba kabeli moi robe na moi talon et uchi poto eye a celle longue émission abengi basket aboye abengi caméra yeke ka to émission pour va filmer l'ambasika mais na kuzu $10 vous comprenez biso siko tonto oluka na obule vinanga na bana na bomba mke problème na tonga ba appartement na kin après yo siko luka ki na ote tonga pourquoi ba internet mituna bongo pela bato commenta bato so ndeba raisonnaté nga soto na komo laisse immeuble nga et comme vanité de vanité siko to sa nini bo se mutane lo côté bo fingi lo bi akufia tike lo côté ne ti copine mora wa kutu no j'ai une question si vous me permettez la reine de Louboutin Sarah Fiona et bi que na minitio la plupart à bateau soit disant bakenda ifasik na ba chroniqueuse autozali quand même dans le monde entier et koti simbilinga bilinga moto akenda ifasik kuto azako to basse plus tard que jamais balimbisanga ba op bazali kolo mais to benga bango ba chroni nani ba ifa kwiti baza ebele na poto ifa kwiti mais yo ti na Kinshasa donc baza tellement trop que le lobo est aux autres chapeauté vina au privé et so pesanga ba chair de poule mobo et l'une image ça d'accord nangai mais na minute yo je ne sais pas qu'est-ce que okoki quoi kolobela batango nini parce que yo zalai journaliste confirmé au leka na ifasik lelo koma chanteuse okolobela batona nini ba chronique kwiti wana na ba journal kwiti ifa kwiti en tout cas nga conseil na kopesa bango botika na kobebi sa réputation ya ifasik o comprendre et ça peut bien te et le but que so aussi micro c'est koleka na ifasik et le but que so leka na ifasik il faut bonga to pe na ba grand journaliste ba leka na ba ifasik te nga na ifasik na tanga na boduka to tanga na ba pati Ambroise ba ngut basaki ba ekikuta prenga o comprendre nga to na zena na zaki na deuxième na boduka zaki na première je crois et puis to tanga na banani tout ba nani ba Redi Monunu ba Joe Star bangato si ba Joe Star bangato si ba confondre ngandeni nga sala taka nga parler sur musique na sala travail tiba bamba zana ebi ba bobo kakesi ba ebi na otu na bango tiba expliquer nga ane quartier latin sala boy na kenda ti pas confier expliquer nga quartier latin donc na wa kay des chanteurs on est ba benga ngo travail à fin de titre kay des chanteurs na kay des chanteurs donc c'est ça biso to yawana tala et puis na ifasik c'est une minerva cher
Pourtant, na effacer il faut zala. Ta siko biso siko moi mobo outa na masina. On dimino Minerval sera na dans $300 ezambong ebele. Pour mito na kine dimina moi valeur. Au futa Minerval $300. On les ka effacer. Ngada ko no tang ngana ndo sa na planète J hein. Batiba ba ebi. Ndo za salaire malonga te mais économie na madame na ko to na bi maman Monique na pese mbote hein. Ngana na mi commission na effacer. Et ça ozambong wapi po biso ba papa za ba papa ba dekona moi na vie comment papa so azima mbongo akimina akena mboka moi ke ko bala net deuxième bureau quoi hein atikisko maman abikaneza mobile so alingi mikolo na moi c'est le bossa comme le roi ndo tu comprends maman pa bina ole mamkumba na ngatenga mobana na ngana teka ponga na kona mbonga Thompson na bon ya teka na kola mbonga po papa za kana via bien mais abiki na ke ko tunga na mbonga mo po na lingi moi sa sika wala ya na bomba tenga bomba vina papa so yebi na explica ke petit lelo mais maman biso abiki bana ngandege maman biso akolisela nga na za tema na fier na yonga linga te ba toucher ba maman ngaso moninga sala ba polémique na internet to abuso ba o fula ba fie belé na banoko ba na leader na bango ba tcha ba polémique ana pona mona ba toucher ba parana nga ngana ka fragile ngo fingi non comprendre o moni ba benjour mo tonde ko ka soni na quartier c'est maman mo ya quartier so na fingi li ya ma to ki bata mananda ko fingi li mumi benjour mais le temps na internet o pendant que internet ba papa bazali ba ministre ba tala kabiso ba mutu so tala o so te ke na tala yo poto mona mutu so tala comme beto kara mais yo ya mon internet au fingi c'est pas mon kata na na kati o malobate juste à parler internet dernièrement yebi ke lokwa toza batu ya oluka ba info na linga ko déranger ote parce que za na zemi yebi ke tobeta kakati na linga ko déranger ote parce que za na zemi donc des la reine de Lobouté Sarah Fiona. Pourtant la reine tellement bâtonne belé. Donc il faut vraiment bien détailler la reine de Loboutin Sarah Fiona. Hein? Babi petite sœur ya ba vie nanga kwa do Koraman, petite sœur hein, ya ba fali pour pas de cap la merveille. Polémique et les cas dernièrement. Oui. Polémique en internet et propagée qui combat Sarah Fiona gauche ou droite. Ils ont des équipes. Ils ont équipe moko ya ba Kardashian, équipe Moboye, ya équipe nationale. Plus équipe nationale de ba chrétien qui trop yo ebi biso ba pandi sango d'abord qui jour on na rozo pena la reine de Lobouté Sarah Fiona il faut éclaircir ngai yango ozala na problème côté wana équipe nationale non on a un problème ngana ibango te non un problème ndeni bazala nga pa benga to sona te ninte non muta chrétien que le baneza Cynthia no tanga ko po ba tanga ko mona nga Cynthia kapash limbisa la reine de Lobouté Sarah Fiona Cynthia wana sona ok dernièrement tinela nga ba capture d'écran mon boy eroza na zemi oya bano sengo ba Lobouté olataka yende na éviter panza sango bilili yo donc entre parenthèses na lo barapo donc problème ya boy ngana vena na ba zemi na ba fatina bimaka te pour ça mokilise silenga bika système ndenge saka étape na folie quand yo boka soy c'est non moi so boki non soy te bi passe on a été donc ko fungola bambanga te na vana na ndako na moni Cynthia na bulka ke lokwa côté ne kiri yo sha dalobi ke non tika ngana comme chrétien Sarah Fiona pour ba match d'abord côté là après bi ke non leader na bango déjà a manqué Sarah Fiona le fait que da ba guerre ça la kuna so ngana ne so Sarah Fiona alobine cha a répondre pour moi bi ke yenga na encourager jamais ko affronter ngati yo kaka ngana lo banana pour ça tanga ba batute quoi donc c'est ça balobi yo dans son élément Sarah Fiona la reine de Lobouté wana et puis a bossa ke Sarah Fiona ndanga na posa ba bundela ngati na sana posa teke na tina muta fingela mponga mom na minduki tuna bina talisa minduki ana tuna bingam tuna fula ki ngam no benga na pa to bossa na ba copier ndenga non moi lokas mais oui oh boni boy konga to no yana be crassement na be crassement la reine de Lobouté nga ko no kutana ba leader na plateau non yana zo attaquer Kishasa babi aleki yo na gaz aleki na tout ni mesen oh hein nani balobi côté libala au défat ya commission et n'importe quoi yo pe surtout ça va ventila l'émission ngata yebiso te na minute yo boy la reine de Lobouté doit se confirmer qui est alliance bala comme ça sundé yo mo nga age na yo pe surtout ko ça va ventila ba alliance nga age na ba ko sanga comme ça bala mom ni gabon ko gafe boy si la reine de Lobouté age nga zo mon bel fara boy donc et la petite télé bande petite nga na expliquer ti nga na lo bana mamba Cynthia pour ba comme ça na ba on te Cynthia na yebi Cynthia na yebi bien pour te vendre na azaka camarade donc ba camarade tout okutana na ndinga TV quoi on comprend nga na vendre na zaki surpris ba copine nga Florette Luwa ba inele la 3 Fabio ba bila reine tano Cynthia asale émission mona monia gafe nga mona ko s'en charger na biya tika tindela nga émission Nathalie na Sheki na mona so vana te asale so émission
mosusu asala émission moko ba oh Sarafina benganga parti à poto pour finga ngai a chrétien mais faut ko éclaircir ba ta finga ko pourquoi et puis ko confondre ko finga tena ko gangela on comprend oui mais yo ka maman et puis albio alba ba blo mo ba Sarafina ba savoir vivre te comment est-ce qu'on est sukelio et puis na seka ki au gramme na seka ki yo o no lukaliye ban oh Seigneur ye mo e bindenge suki quoi ta ce qu'on intermoni ouais bien omoni tellement nga guerre on a sana ba guerre na ba inconnu omoni to tambola boyko so moni mutali boma ba mabanga c'est que on muninga ne mutali boma signala keke yaya o délivrer il faut mais oui mais pourquoi mutali boma bambanga à l'occasion de rien minga sele mutalibom elote ndine obama mabanga beseke muninga na ye mutalibom mutasinyala kae ngana yo comprendre que mamtele et batuba baloba nga basala ba polémique na fimo otanga na âge na posera to afimo ba mankanga we ata ana 30 ans azora charge ya baleki na ayeba ngondeni pour sinta tanga ndako ngana na vana pe afina na swazma no wana na obeta masolo ya sinta ko tanga batumsutenga yemo ebi sinta place tonga ngai que no fiona ka ofinga na internet fuma ka mutalandela makam na ngai ayebandeni ke sarala na 30 ans ayebandeni ke sarala na chapeau yende yong baba ba camarade musuto logota na vie ozi camarade komi pesa nyoso yepeka mtabo makam non non mamba sinta ayawa aloba ba n'importe quoi j'en explique ngana ende to ba na mo ya sala émission na ndeko na biso mono tanga communauté api ba tabe équipe na bon fenini ba tunyo sara ana ba lubute na yo banda olanda azo expliquer garçon na kingana eto ba na na concert ko fi mama ogafe sinta zonga no sima obinga so ezana parmi ba copine na ngona nda ko respecter na nda ko mikisa sinta na nda ko na agangi pour moi na très impoli Cynthia Kolandi donc Cynthia capable chose à la très impoli olanga na vana na eti tanga lo bana saro ebe ovana batute Cynthia obosani Cynthia aebi ketinde na partager ba vie na ngebele et puis ngana na secrété ngana na défaut mosu na lingi mutu na ebisa ke tout vie na nga tout problème tout aebi ayana ndako na mso gangela nga so Cynthia amemanga wapi apart memanga babwa ça âge moko ogangela non tanga na cause am kone po bomba koma ba miki nga bomba na mbula nga na botama le 8 août 1982 na bomba mbula na pourquoi pona boka na pe ngunda te na pe na posa so na bomba mbula na ba koma ba 20 ans ba koma ba 19 ans on comprend na beto masula Cynthia ko katanga te po un sou ya bosa ndé to yebana ka nga na ka to la reine de l'Obuta yo muto bengi singai ba réponse eza ya yo mais oui non yo to ya mbinga nga bengi so to yo mbinga ne miso ba question eza yo ba réponse eza nga la reine balukelingai donc si tu as capable chose à la impoli bon donc c'est ça Cynthia wana ena ndako na ko gangela nga webi ndeza so ça ba problème ne ba rendez-vous ne faut kanga na ke rotika mo olembi na ba nini komi kisakaka tellement na mikiti ça est trop na bika mwana mana lingi oyi bato bazaki au salo mabe Cynthia assassin ba ebi ba ex na combien assassin na kini wana Cynthia capable yo nde mobomi yo mobomi nzoka nde olekaka nde mibali oyo babimana la reine de l'Obuta Sara Fiona tanga te ayebi natanga po ngasi na komana ba hommage garder ba prado na ketanga po ni na esopi donc c'est ça au monde il faut qu'on éclaircisse tant on y a la TV autant comme on a na buzoba ngana na temps buzoba te ngana obule venir à Chloé Morgan na Elias on comprend yo tant on a ba loinga na ba kendo teka bino na ba braza so ba nini ba ngana otanga comme pona bangoti po dekonaki ngati na kabona na tika lo fingete na bi on obwaki no ka ya obunga trop yo ka elo ya ba telo na kima ye po ba ngona ba isha ko ba mabe batonga mama tindinga so ba zemine na zana na kinte na ninga boti na ye na kutaboti na yo ba yo kutana petit sera ko katanga te yo lo copine na isha ko azalaka ya tika ukatanga na tika na lobo yo dimnenga bakanda ba na lobaka lo mambo pesenga tellement kanda atanga kombona le clavier aïe ba misol ba oh non Sarah ba tonga ba isha ko tonga na koma na si mama ngana poto na yeba ndeni ko na zemi mobile na yebi ete na yo yebe ka so bia mikolo ko ba mona ba internet na bango awa o to tonga ka to sika ka tanga ko na zemi oh ngana poto nga mona so ko sikipe na Chloé na ko na temps tala bi mission na te ngana tala bi mission so ka kombo na ko ti ba tindelinga lie la reine tala fimo lo bi boy oh et puis batuni que non yona Sarah Olanda Sarah pour na balubutin boy alors to kenda concert moi Kofi vient na mo so mobile moi c'est la anniversaire bambe bambongo c'est comme si ngana kaka oh non oh boss si to minga no te banandeni
nga batinda nga na sa na chaîne mo boy ba français ba somba on chaîne amneza so horizon so 38 so ni na wana siko isala ke mundele wana za ko dirige chaîne na patron ya papa nanga azaki amina e atinda nga na bulki alongwa chaîne na Africa TV ben za no kaka me kende ka kuna na cadre ke okolisa po chaîne nga ma ba pro quoi et ça qui nga serana na cartonner émission na classe après on appelle ça mon devoir à domicile ti lelo bat ba ça ba faute télé réalité muto ko longola émission na classe a azati ngana sa ma documentaire ka ke no cha ba voix off et puis tant autant le documentaire nanga no sa o senti ngaba mise mikolo ba vanda ma o l'émission nanga je mo grand frère nanga bi Sarah na kitambo na moni garçon ko ki mamo e classe il ngi ban o senti be mission ma ki vandi sa ba pour leader ba on fona les émission il faut combien et te be mission ko yamba bato mike excusez nga bato ba o te parle ya ngi sa ki ma bata classe et puis documentaire ça dit vraie télé réalité bato bi que no sera fait na télé réalité pour na comprendre que nana zaki fana sera fait nana zaki nana dans la démarche na on comprendre si tu as qu'on gato na bandi be mission nga bango bataba fimo misiko mbanga atali si mais mutaka mona uti facile mission faut à moi différence pour moi mission on na mission tout ça la facilité weka na micro un sous réalisateur comme le ba question o cheboye donc on a ça l'émission mais ngana ki émission mo senti que fona la ça mayelo ngana mayele nayo il facile diplôme nayo si il faut na défendre Fafon Mubenga il faut na défendre Didier Mbouyi de ba baza tellement belé on comprend il y a on peut ça mon devoir émission na documentaire il est là ba koka mais oh non koka on la classe A tu vois ba vraie télé réalité ba super télé réalité donc télé réalité yo mto bana on pena na classe on a ba bien on bien déjà donc c'est ça da continuer ma sola sinta na expliquer ndeto ebana ne pona mona ka bossa na kianga na bossa na raté on comprendre donc yo nga so na comprendre yo ndenge zana na invité yo pona minute ozo panza de vérité de fait oui tika non monde mokile na lo bana mama mona ta beba za yo lela to kata émission na katika tika na expliquer non pour à comprendre un so ya eba tende ni to ebana na ye pour ba ki na ebana ni na concert à Kofi na boule que première fois na chaîne wana bon ba ya ba hôtel et c'est fion Nicolas la top et ça pia biso mbote na mystique a fourmi que ba zo ma mbote na ba zaka na Angel Kamona na ko bossa na ngote mbote c'est bon moi genre ane gentil ngana ba to ebana wana yo ça que na cadre li solo de yo mto ka na concert de li solo banda wana tia ko moya na ndako na ngai to vanda ka afimo boy aza so vanda donc moi ba fi ba za ba ndo ki gentil ko aza très gentil moi na gentillesse vraiment monter oh ngana ça qui si pour fita na tikala c'était tine na benga ke na téléphone ngalo bana po avana na nganda mobo autonga ngai o sakawana bwebwe abosa ke mutabiro na ngaza na tanga otanga nde mutabiro na tanga benga esanga bet na bino trop c'est trop si tu okuta imagine toi ba c'est moto za to kuta na te na boya na ngake no na za na ye mais benga quand même l'émission na émission na lobi na okuta na vie na mobo ya quartier la tête nani tête tout la semaine na bosa comme na to ne mende ni sara faire oh yes ya bonga na makam na ete mama to ça no lobi bongo asaipe ape mona malamu na ndenge na ye puis asunganga po sincha wana bato ba encourageanga na sa musique ape bato ba contribuer na ba clip na ngam ape so tel na clip na ngazali taka na embe nga bolingola nga sincha kapache ba faucette ayebi on a très reconnaissant po tinenga na boya na ngako na swani saka ete et moi comprendre que non ça rafie na benga ngal souté problème te ce qu'on la benga kete pourquoi il faut comprendre maman nanga atayo moko waka na ndaku na ngai o mema oya soki problème soki na boy ko ketike na ba boîte na ndenge po ya manda manga po à part ba boîte de nuit amemanga po nga ngana mimaka na Africa TV na chaîne ndosa azoka pe musala ayebi nenga zana ayebi donc c'est ça namona jour mo boy Prado papa bana afaki a voyager na lobi non mais abi po sepelanga madame nae amemanga ngana copine nga sincha na restaurant maman donc na restaurant ya vient na biso mo bolen chesco motomoro très bien car moninga papi mboma omeka nezala nga na ke toilette non na okuta mpangi na nga pona tangi kombo tro na okuta mpangi na nga aosimba Prado na liboko boye système ka ke na lula montre po Prado po yo mayoka nga ne yefi wana o na yoka babengane quelque part mopanzi mabala oui mpangi na nga ya bandundu na yo kuta ye aosimba Prado na liboko boye ke Prado la ti montre ya Rolls quoi bi ça zotanga kasi komba papa bana na yo mais oui yoka kasi te maman tanga ocha Prado liboko alati montre ba musicien montre cher nga bia ya mutama solo muta Prado ninga zana travailler na président Mobutu taka mutazaka garde du corps Jacques Chirac azai chef na Monisco mutama kambu Prado wana bomona wana omete
basala ba compte Facebook nga dana kenda na bani ba bureau na bra ba master na ba policier de balandela ba nani ba criminel ba to ba terroriste wala ba nani au moins que à partir numéro c'est na olandela mutu internet na landela mutu ti ebimisa ti adresse na ye mutu bimisa na identité producteur na ngali ko ka ba doute na ye akele yo saka na prod misila nga mona kota mai ta producteur na sala bona vine bobo na bi uzandoki pourtant nga chaleonini zuwa otoni yo produit musique nanga mais entre parenthèses ya kama mso qui paraté quoi pour na mamuta masoso na kota vraiment na bakati mini wana donc c'est ça wana entre parenthèses na to expliquer pour ay ba histoire nenge bana à comprendre te Sarah tika endeni donc nae moi mpagne na bi Sarah au moins après de te à la Tirol bon na kipe na ngati bon toke il fallait toke concert à Fali et c'est le PK de Tiba me tibambalo azana hein Guilain pour leki a Fali pour pas donc ya ebi ba ma solo quoi donc ebi que tant toke concert à Fali wana et comme là ba iner mo boy Franck abi bon Prado papa ya bana abi que non il faut tozonga pour voyager na ba 6 heures il faut avoir vol ebi kaka na ebi simpangi na nga bandu master ngabi ya il faut tozonga ou bien so on continuer bilenga ya concert tikala po Franck faut voyager bo ya muta tombo kelanga l'autre est là. L'autre est là. Il y a tala kaka, il y a un mot de respect à peine bala baninga. Blandine, imagine-toi, on invite un restaurant pendant que ngana sa ngana possible un restaurant yo papa mobile non, il faut voyager. Non, on a besoin d'enga bi ya papa bana voyager to kende pour habiter. Après mutoras na bisote ya. Et c'est ngana yo muto ba inviter yo ba million na restaurant, ba futé lobby, o banda ko ganga na miso bato. Dara ça que rozo betena li sona kanza ende li kaum na ya lokota. Ndoka nde papa bana na. Papa bana wana ko serana to bani te bolingo te bolingo. Comprendre pourquoi ba bengana na une équipe wa. Bolingo asika ya muto banti ko gangela kolanda mukuse nzoto mpo mukuse ama tata ya mwasi wana alinga betonde virunga ya na ko virunga te alinga ikato tika to yalinga ko imposer moni ye alinga ko imposer moni bato balinga te ba bena bango alinga te na vi batonga ya tonga poninga moni deza be sebi kastola na Blandine et qui sera pour na Blandine au beba et ayaka maba moko Blandine on ça sera moto sola ya moni tonga ko be sona isho ko bang isho ko bisa ma sara makamna tonga ça comprendre ezakate concert bandika siko uzokugangela mutu asani mundele afuti mbongo na ye alinga zonga na ye sincha esenga zo tumalina boya ko répondre na bi esenga pe na répondre ba mona so ba fimo ba terre à terre na bomika moto na bi pas de to kende to tika wana na to côté so to kenda na so to bon et ça il travaille na bi nzambe ngo bebi sala makamu ngam tsana ba déception be na bolingo boye na zwi mama biso si ba déception bolingo ti biso to ya tika na loba bato so batala kaka na mona fi musuza mo so ba pa kongole ba komaka bongo po so bale munele so komi complexe ya nini ese bi ba mi bala ngoro ngana bi mana bango biso to bi ma bala ya tanga kenda ko tonga kuna mwaka moto ya tonga ezonga masole ko makati biso tuza ya yebi archive na yebi ba jo sara bi mana bango amona ebingapi amona pe mobile pe uta pe pota ya pesa pe mo libala o sa pe libala bo après tout la mouille on dit tout la mouille c'est à kenda pe o comprendre mutabando nous confirmer ya imagine toi na zuba de septembre na belebe na sel on a nzemu 3 jours d'amour nzemu on appelle comme sanga lelo artiste bon mutu mosko ya calme o sala kinga na zala apesi ninga pe olingo ane pe célibataire yo lingo be sela makambo bando ko na ba politesse na on a bi en tout cas moi c'est na tik na ngai na bwana ko eseke ya to kabana na benga ke kate temaza sara neni obenga ngate je t'aime yeso comme no message afuka kana je t'aime na bi moi c'est ana ba tendresse moko mutazana koza uchoza na mobile na ba sel ba mam na bango metanga ya fiona binde to zara no boy okotaka na selo mabe tango mwaka na mutabandundu olimisi wanse ka ucho bebisa donc elle passe l'éponge derrière en fait yoko kae okokapanya bandundu ya taka na zana copine na motani ya masasa yebi masolo copine nga vande pa na nga za problème bolingo siko mutazo tuma bolingo ngona ni pangi azoli akelinga garçon pas aki journaliste amito kuta koma na potoir ebi ke masa na bisa kraka journaliste wana yeto yisi ya oyo abimana na master etalinga te po isol yeso ka chede abo yoko kae so ka chede ama peka bo etalinga te ya wana copine zo bel estomac na ndako ba nini mais yetanga okende pas et pas l'autre là so masolo tu ya copine mais mango pa kuna siko et puta copine akufa na chérie na wana ya bebe sa masolo akoma ne pe donc lo lango na mutu wana mais l'inconnu wana abala
Aïe, aïe, non, eh, bandeni. Non, abeb ça ma solo. Oh, donc, attends, non, ça, ndeto za la Boetania, oko kaka ke sinta sala ki oboye, mais tant on raisonne quand toi bata Olympus. Yona a obexé au point et ka osa bino mabe. Ah, yo l'inconnu on a pourquoi ozala ka bouquet misère na au longwa déjà kalana Kinshasa. Ti lelo amoni loko mususu osala te fatanga komba Sarah Fiona la reine de le boutin, oza misère bouquet misère na ye. Ennemi na ye jaloux. Pourquoi? Comment pourquoi? Pourtant ma côté ne bekiri au chat. À comprendre que ekiri wana ba balunga polémique. Le quoi ekiri wana déjà ba mankara Sarah Fiona, c'est-à-dire que na boule que ce Sarah Fiona mi quoi à répondre que ba ko côté là pas sangela, on comprend. Abo sanga mona muta minduki. Biso to tika to chaque internet là ba poto na s'occuper na libala nanga, na s'occuper na ba na ni me charge nanga ina bota donc na biki na kokota ba loyenga na te na so ba to ba niveau monté. Bon ba revenant bon ba lotana ba place ba linga les capsules tout les camps. Yango mona qui va vertu comme c'est la émission banine mais na rappelo ka ba so moni na bois qui sayo ezapona ba système wana mais au déconner trop et puis merci na ndongo ça c'est ba ex nanga quoi na tina tanga bato te mais continue au moins ndenge sukeli yo au moins donc et puis tant comment na bekira na secret abi ba kabana ka pona mibali ba kabana ka pona boy pona bien très bien donc c'est ça quoi yango mona ngene éclaircir hein moi na mai à comprendre et puis la fille a question donc on comprend te incognito wana azande panza makita il y a les news des stars au sepelane lokoyo poyonde na lobaka toujours nazana la reine de l'Oboutin Sarah Fiona ba dossier tout et si la canne na news des stars Marie-Laure Mwaka ba gros bisous vient nga zoro mabia ba gros bisous place Bozali et puis alinga obenga nga grand yaya pangi na tika la ko ignorer ba bien faux salanga te yaya osunga trop oui aidanga na carrière nanga pour asalanga promotion beleton na bana carrière na yebi yango yaya oso ina zanga $10 olamba fufu yo bakisa ko yebi fongo po liaki yango po donc azoli azoboma yo po pangi nanga na yebi kota fufu pangi nanga lokwa ba semeko basatanga olia fufu pangi nanga yeso ko olia fufu bimisaka ba secret tout pour nga na yebi pangi na kota mambo lamba zane moi yalinga mambo lamba te ayebi ke ando passer journée bomba et pas ça mais si quoi que no bimisa quoi que que no tonga na niveau que asunga ba petit frère osunga leki na nini yaya osunga na petit frère leki na soit matin na gradué joli minute aza gradué o mo ta nini za yaya collation bana non bana tela bango classe e bana neni e bana non neni o mo ndenge za la système que biso tout n'attend son temps au sa collation to peut ça va faire part petit frère nga pesa ba faire papa camarade na et tout comme pas na pesa faire papa ba nani ba camarade ya grande sœur na ngai na ebite so yimuna moi $50 à contribuer pas petit ça na comment panza balek na son point za la bongo mo so kabeli au moins lipa mo ba comment panza son on déconne trop en tout cas na qui de pour ebi bien kingati na kabana na ndaka ko kipi makam na ote ngana ndeko kake alobaki boye mena ki pate et puis tout mona ngana benga ko na téléphone pour na mona ngo trop c'est trop au vani ne kiri au banda otonga nga ya mo na benga na téléphone mais tika otanga ko mona nga la reine donc c'est ça si vous me permettez na minute yo moya suka okolobela incognito wana ponga na yebiete Chibambalo Serge Kassiama derrière toujours azala toujours présent Guilain Ipupa balobi ayebi masolo Yosko Deborah Kabasele nde makambu babi na minute yo incognito wana po biso toza wana te pona ko fulaka poto conclure okolobela ye nini na komona yo pona comprendre kaze panza makita fille ya moyen 0 na ndenge na yokeli lisolo donc na ndenge donc azo panza nde ba ex no ya lekaka na sima kwa yaka ozwa lupemba na yo naza mwasi lokola yo ozobeta lisolo wana donc esa la pena ba choc tala kaka ba edo muzamba ba vie ni makanga la paix balobi baza toujours na sima babi 00243 ya Willy Moucheni et puis moi Miradia pour les millionnaires ba sponsor o bazo garder pena masolo yo ya Blandine Osako incognito wana oko expliquer yeni na pesi na mbote na keba mose et puis na pesi mbote suna mère na chouchou lusolo baibanga Serge Kassiama tika ngate partout là madame nae et puis Deborah Kabasele Guilain Ipupa Haïb Masolo nga concernant ko pesa yaya il faut ozwa temps à réfléchir vina luke lo nyanzambe kolana babloka internet ya na tina te quoi on comprend landa luke lo nyanzambe po temps ezoleka yaya jezo pusana so moninga na longwa na masolo te pona banga guerre pone na be mutoko kimi sanga internet ati ngeza ke webi ke
tant que luka ko bota il faut quoi assumer hein il faut eza ba principe nango quoi ba tout ça ba te que soko maman il faut respecter ba principe mususu bon ba si ba ko ba maman ba ko ko ole azana bu mwana na ye a passer tana mwana ye ba zanga mamba ba ta le mambe comme obime belé ndeko nanga et ça lenga pasi copine oyebi esalenga passe po biki nanda ko lingo mingi na partager no bande ko to moni ke sara bol ba ke o sara fe no ba trop boye yo so comment moi ça ba bo excuser po epesenga kanda quoi epesenga kanda ko sanga buso a otanga pe comme nanga ke sara fe na boye sara fe ndeko nanga no tongo pona zwanini ngana na tawa na tendeko esalenga tellement passe po yebi ki tinde to kabwana na tikala lo mabe na ote mais yo ka o continue mabe na yo mona sema e batanse mataki sala ke na be na téléphone na ke bisayo donc lukelo nyanza loenge te ke o non na po le ba ninga ba oto Azambe pas libala lokola yo. Mais oui, ah j'ai poussé ça hein. Biso ba finga biso ke o boye babala so boye mentale lo tona na bana mi balé. Ba o ba kumisa ke ngana mbala ba jeune garçon bo garti le pe bo tarate. Ko ba jeune garçon ba ko pesa no bana te. Donc c'est ça le que l'onyanzambe babilo kwa na olanda na ona tina te sinon le bo ifaki na expliquer yo pona na temps bengo na téléphone te po bokoma ka ba bengo enregistrer mutu il faut na éclaircir une émission oyo na sepele tende otanga ba kombo na ngo ba ke zuwa ngana isha totonga yo totongo pona sens nini le que l'onyanzambe temps ezoleka pona mona le kwa zo ki paraît que asomba kabela ke mutu ke pas pasteur en tout cas l'église a Congo comme compliqué hein pasteur a kabela incognito mutu liboso za ka bandimi ba sala ba ba dans l'église le comme pasteur le pasteur comme ka ba mituka pasteur fa kabelo mutuka c'est que ouais ba di me le ka kebele di me le ka kebele pasteur ça récompense à mutuka quoi mais comme ka et puis na ko yebisa ouais ya pasia on ba fio bazala ke so yebise ke na bimana mutentel yo siko nzamba pesa do ya tolo ta olateli ko chiran moi biste mo botiki mabele bo na bul poke tune allo ça fino ba ke bimana olobinin tant mobala mo pourtant mobala mo da tolo wana o séduire après ba la bimana na yete yo po ya na tuna ke ndenga wanga na ya o tune na sens nini yo so muto bika leki mama tala mambo bele pangi na elo chibambalo ayela ye tout le monde peut boboka ça ça boboka kese boboka oza te morate bobo bambo te place oyebi mpangi na seka ebi ke na ex na mobo ya ndulema oyo ba yebi akena na répétition ex wana na master mo passe la kaba amoni ex ninga bala ba système aloketu yebi loketu ngafuna bimaka na oyebi ke azaka na master na yo elongoli susu na faut na rappeler elongoli su ex wana journaliste mobo avec ma point faible na ngai wa kutu ava kuta koma lelo nenga koma ye na stango sarafi na bali akoma ochena ba stati ba nini ba WhatsApp ba bambaye eleki na wana te ndeko na biso mutu yaza apena boma luambo ndeko na biso so uchobala peser na biso mobo ya ba niveau ba ser ba bonga quoi na otanga kombo te ayebi ki sarafi na zaka masolo wana mais ateki tuna bina bando tanga na bando tanga liste yo koma mulai mais ndeko na nga changer kolinga te ka place muninga leki yo posa to leka olingo goûter tout o se bina ba mise presque tout ya Congo tika lina presque no kokete wala kutwa de o kokete po tika na kokete po rêve na bino nga sala nga bien ce que rêve na bango ce qu'on a zongo na facilité. La reine de Loboutin. Voilà un grand merci. Je pense que vous avez vraiment beaucoup attendu de la part de la reine de Loboutin, Sarah Fiona. Quant à moi, votre chroniqueuse journalistique, Blandine Osako, j'ai pas beaucoup de temps. Il y a continuer vraiment na développement ma solo oyo boyoki onyo se sengela ki abimisa lelo okalamingi te drôle de dame ezobima boya mbango vraiment na mutema boboto na bino baninga ka Sarah Fiona na ba obaninga ka yete bondima ye parce qu'elle est comme ça fait plus de 3/4 d'heure on est ensemble. Donc un grand merci na batutu oyo bazali. Vite fait ok musala. Fena limo ki apona na koma responsable na mama bana donc c'est ça. To tia no mama solo la balo kwa na mi tout en à Paris et puis le que bo me rappelle nga fana na Limoges pona ya moi 4 du temps na bana mobulu. Donc na ki na ka na continuer studio na ngai bo moi ba surprise ka bo bonga makara drôle de dame. Na nga na posa bato balinga ngate na forcer bino non. Et puis moni
to bol bo sa mon internet ba pesa bino ba kombo et ça la nga passer c'est que chaque journée c'est ya kin ba bamba kombo comme petit kala au côté la page polémique ba yebi que oh comme ne boy muto ba pesa kombo nyamo ba pumbwa et c'est normal et puis ba mso ba pesa ba kombo auto ba kombo au moins siko respect hein na vie hein. La reine de Lobutin Sarah Fiona Ndembanga Makasi donc poko kaye il faut zala il va appeler au devoir à domicile futa billet yaka poto zwa mikanda mère double. Voilà donc vraiment la reine de Lobutin balobi oko kaye vraiment il faut zala yaka poto zwa mikanda zana vivre de famille stable. Un grand merci à tout le monde hein. Bah merci Belé na maman chérie Louisana à partir de New York, ma petite chérie Nancy Owanga et puis ma tante que j'aime beaucoup Augustine Kombe-Shosha à partir de New York aussi et un grand merci na batutu o balinganga famille nanga mobimana nga bino mingi ya bino moko Blandine Osako bongo na boaka ba sponsor te ponanine ya weli mouché Nico Damboka 00243 po ya zalaka soko tindi osengi abakelio. Un grand merci aussi à moi Miradia pour les millionnaires Zaina mwana voix mande makambo bino boko tu na ngai bongo blanda koma na Zaina ndeni boko doka ebele po balobi Blandine Osako nde vitesse nde ya Eurostar na TGV lekina Talis quoi. Merci aussi à Malolo Loris la congolaise Beckham. Bah, gros bisous. Nada Mastor, un grand merci aussi à toute l'équipe ya Congo Audience Kin. Un grand merci. Merci aussi à Chiba Chibambe, Chibambalo, et Balobi Gilei Poupande Makambu. Donc, Tozaliawa avec Sarah Fiona. Un grand merci à Serge Kassiama, toujours derrière la caméra. Elle dit nos images. Bah, gros bisous à tout le monde. Hein. Et moi, je vous dis à très bientôt. Votre humble servante José Dialunda mandé à clôturer ma solo tout. Très bientôt na bato to balandi Sarah Fiona bomona nga kala na manka bino baibanga batika ngate merci na batisto bobi kenga so komeni nga na répondre quoi hein so vexenga ni na bandenge mo bandinga ko éclairci na ko éclairci yo na batisto donc c'est ça merci na Guilain Poupa OK que la reine est na Paris tlara bat basola bien biki Sarah Fiona marka biso hein Guilain Poupa ozoyo wapi hein Guilain Poupa ma solo Chiba mbalo hein merci de vous assister à l'émission hein Deborah Kabasele motema ya na lobate hein babunda nango quoi bobo ka kesendo yete kayo mtozangi hein bakolo histoire quoi ngana zana nga bobonga maka drôle de dame ya na ki studio talaka ka pona bolingo na bino tema ba presser leki surtout ba ebanga ya kin surtout ba komelanga nga biso staff Mikondo ya lemba tolela yo mais o manqué non to tika moi temps pour tout s'occuper na bana ba tension matai bo to bomba et trop ba comment déconner trop quoi na tala jomo bo Serge Kassiama fiwana Nathalie n'habite et to koma ba maman to tika pour to zongela suma mbango donc rien à voir quoi mbote ka na mère Noël na chouchou Luzolo Florette Luwawa Keba Mose vient na Feli Lombe tante na na Londres mamukie ba mbote trop quoi soit matondo joli minata Yannick Poiti Idi Lukamba baebanga boza drôle dedans pour ba surprise des ali quoi soit matondo Guilain Poupa yawa azawa tiba mbé petozana ba yo tala Chloé Morgan na yo comprendre que passer nanga ya rêve na bino na comprendre pourquoi bandako ofinga à travers ba polémique na bino internet et fongola nga misu na yoko yanga ndo finga ngai njoka ndana ezaka nde alota nde masolo na ngana en tout cas donc minga lobeate ko Serge Kassiama merci beaucoup na bana monde entier bolinganga ba vrai ami nanga donc avant de clore émission oyo na la reine de Lobutin Sarah Fiona topé c'est tenté topé ça est temps babi drôle de dame ezananzela moi extrêmement boye ko sala ba fan na tout bato balinga ko ba vienne na ba soutenir kayo ba pire na po binkolo to comme na ba vrai ami opesa mangu moi extrait ya nzembo oyo linga mingi ezo tenir yo na compte et à cœur
Et puis dédicace au dédicacé nani. Tena ça va dédicace mais na beau santé mon ange gardien Prado yo mo yebi quoi. Et puis que ça va faire dans la seule chanteuse à comment chanter après ça va de voix tu le bako ça album te pourquoi pas comment ba chanter quoi. Donc ce bazar na batu si mala bon tende ande basila kala. Ça va faire dans la seule chanteuse à comment chanter. Tala bazem doit jamais ça m'a dit un petit léona na longola. Nazangi explication ya kopesa sentiment ezotungisa motema wapi bolingo. Lokola nzala na libumwa mozangi akipaka te bampiaka moninga na tangwa masengi. Soki ya ibi nana kondima lisumwe lokola kana teo. Bolingo ya moto kilifuta bolingo ya gute lese. Nazangi maloba nazangi esengo na motema nanga. Et je sais que tu le sais ma diama. Sans toi ma vie ne va plus être la même. Tu es gentil qui essaye d'être méchant. Motema nanga coffre fort ya bolingo komisiango kunda bolingo. Ah Mathieu Madiam. Au nom de l'amour, na senyo permission bomanonga. Na kufa si mabongo yo lingano. Kasiko bosana te ko salabi kila na cercueil. Awa okomina maboko ya leta lokola moibi na état d'arrestation mate kanda okomionyo kolanga mobembo ya pasi to bisengo les grands mopo parce que va mopa j'ai perdu mon cœur. Oh. À suivre quoi, bye bye. Image yenda zo panza sango ya Congo babi sango ya Congo ko panza na wapi babi edino image sali image panza ni Congo mobimba choko moneti machute chiko foche ya chopayo